Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Ebandeli ya week-end et la mobisika nyonso bozwili baku ya kolanda magazine na bino d'actualité en ligne à la facile plus 243 mbote na bino. Gouverneur ya province ya Okatanga kitaki na route nationale numéro 1 tronçon Sakanya Kasumbalesa pour na kota la évolution ya misala bozaba détail na commentaire oyo. Tozali awa na province ya Okatanga, plus précisément na route nationale numéro 1 tronçon Kasumbalesa Sakanya esika wapi vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kolata nzoto misala ya construction ya élargissement ya nzela pe ya modernisation ya nzela ezali kobeta madada avec impact pe idéologie esengeli boyeba ke déjà 120 km sur les 150 et si et salami yango nde justifié qui descendent sur terrain ya gouverneur ya province pe équipe naye Mobimba. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire 1 heure de route là où on faisait 3 heures. Donc ça c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi se soucie de la population congolaise, la population okatangaise et la population du territoire de Sakanya. Représentant ya ba entreprise chinoise oyo bazali ko travailler awa pe ya bakisaki boye. Ça sera achevé le mois du mai l'année prochaine et le PORSEC ça va finir le mois septembre l'année prochaine. Oyo ezali lisusu moko ya ba défi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti ko relever à travers réalisation ya misala oyo na route nationale numéro 1 tronçon Kasumbalesa Sakanya. Boende zalaka. Province ya Okatanga pour nous pour une première fois dans le territoire ya Mitwala collation de grades académiques et salami kuna avec un pacte pédologie reportage. Eza double cérémonie moko historique po ezambala liboso ke na territoire ya Mitwaba collation de grades académiques et salama tozali awa na province ya Okatanga ba finaliste ya ISTEM P ya ISP Okatanga ba satisfaire na première session ndenge tour à tour ba secrétaires académiques ya ISTEM P ya ISP batalisaki na rapport académique na bango liboso ya représentant ya gouverneur pe bakonzi ya ndenge na ndenge oyo bazalaki na cérémonie yango tango azwaki maloba Enoch se ya Lwembe représentant ya gouverneur a communiquaki boye. Nous nous réunissons ici pour vous célébrer. Vous, chers lauréates et lauréats, vous, l'élite de Mitwaba, vous, la fierté de Mufunga Sampwe, vous, la fierté du territoire de Mitwaba, c'est votre jour. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Diaboula Katwe, je vous transmets ici ces chaleureuses et fraternelles félicitations. Le gouverneur est fier de vous, chers lauréates et lauréats. Gouverneur wa province ya Okatanga ananyonyesha kusema wakati ma inscription itaanza yeye atasuporte inscription ya batoto ba 40 bala batenda kujiandikisha ba kwanza muje 1 ISTEM ba 20 na mu ISP ba 20. Ilandamaki na publication ya ba résultat pe traditionnelle cérémonie ya collation des grades académiques oyo salamaki avec un pacte pe idéologie. Pour na kolekisa événement inapercité, ba délégué ya gouverneur batikaki quelques mots na livre d'or ya ba institut supérieur oyo. Kejo. Population ya Kimfuta na quartier Révolution tozali bongo na commune ya Kimbantseke bazali menacé na érosion ya makasi bakonzi bosaleloko. Tozali na commune ya Kimbantseke na quartier Révolution plus précisément na niveau ya Kimfuta awa population bazali kolala malamu te surtout ya Veni Mansala
direction oyo ya munene ezalaka nzela ebanda kobimisa batu kino kokoma terminus na el mususu ebandaki kokende ti na njili brasserie kasi lelo oyo nzela ebukana erosion esalama ya makasi emenase bandako ya batu bandako misusu kutu ebukani deja ekweya batu misusu bakima basundola bandako na bango de peur ke na butu kokakaka na mpu mutu akoki kokufa awa pamba bandako ya babrike ezalaka rare mpo na moindre faux pas bambongo ekokende awa non seulement bandako kasi na lopango nyonso ekei yoka communication menasera mbula tonyoka maafort na bamai ezowuta parti ya kimfuta ezoya boye donc ezobuka pena donc toyaka na susi ya bakonzi basunga biso mpona erosion oyo antuka tozala na kimia ebandi deja kala presque ezokendana na ba 5 ans donc yango oyo bakonzi basunga biso parceke soki batiki biso boye mwa biloko tomizuli boye ndeti mabele boye soki tokopedre yango basunga biso mpo nde topedre yango te parceke kote baerosion eza nde bandako pene ezaza te ndeti oyo eza bamapango ya bato moya kotonga bandako ezalaka te babangaka toujours erosion parceke soki batongi seki ekokende yango wana batika kaka bongo mpo erosion eza nano biso kimia ezalaka na elanga papa na ngai na mbula kimia ezalaka te donc awa ezalaka kaka tokufa tobika bato oyo bayaka kofilme bayaka ata kutu basanfa tokufa ya kotala mokonzi atalela biso likambo oyo soki ayoki keki mbanseki bato nyonso bakufi mokonzi akoya kaka tali miso azongi na ye awelela biso pardon mpenza mokonzi welela biso sunga biso bana na yo sunga biso soko sungi biso ekezala bien. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobilambaka population balingi komona pe na quartier na bango changement esalama misala ebanda po bavanda na kimia nyonso boyete Kinshasa eza munene na kan luka na commune ya Ngaliema mai ezalaka te pasi ya mai eleki reportage. En tout cas, makambo elekaka na Kinshasa elekelaka batu mingi tozali awa na commune ya Ngaliema plus précisément na kan luka awa population evivaka na sérieux problème pona kozwa mai na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bozali komona awa mai ebandaka na ngo kobima na barobine kasi un bon matin balamuka kaka boye mai ebimaka lisusu te esali deja bambula ebele bakoma kobikela kaka na forage privé oyo papa moko asala awa mulongo alakelele pona kozwa mai selon heure d'arrivée kasi moyennant 100 francs soki courant ezali lokola pe courant ya Kinshasa confiance ezalaka te donc bongisaka na yo déjà 150 to pe 200 francs na yo tango bakopelisela yo groupe électrogène na micro ya David Kalambai communication esalamaki boye yango basela biso mo ba forage oyo totoka mo cantine 50 bidon 150 so pe courant eza totoki bidon 100 francs yango mama ya forage ba fongola ba forage boye da biso so pona ma ya pompe ebima na mpona bata ebima na bata no ebima na me ebima na ngo lisute kabongo so no monika mo ba bidon mo ba cantine totoka mo ba cantine 100 francs mo bidon 100 po aider biso na kolamba na kosokolana donc c'est la misala nyonso ekoka na ngote so toki longa mo 3 cantine 3 bidon donc ekoki na ngoka te au moins ba poko isu oyo zonga isu oyo toka isu mai donc eka passe pour mai pompe bima ku rare mai pompe bima na rare ya mona baya pardon baya aider biso ana kaluka to na passe mai vraiment mai ya forage et d'abiso na ba makamsu mais pona omela mai ya pompe ezana ngote tete bano wati lelo bayoka la bango te bango to lobi ndenge ni bayoka te na posa gouverneur de la ville azotala mai ndeto zoni wa boya en pleine capitale na ba province mai bimaka te to komo mela ba forage mais toi deuxième pays na monde ndeto zabo na mai mais mai ezomona na te bombo transfert ngo so ba pays nini ba nini do to sa suni to kende su wapi to kosuka wapi bosiko ya ba nini bachetingo ba tututu ba ngoni so ba omona makango ezolega en pleine capitale to omela maya forage ba source ba nini do to suka wapi bola ksa bango ba o batala nde to zo souffrir ba na ba maya ba forage tala ba tunde ba tondi boy na kati ya capitale nde na province bo so na province ba fa ndenge nini na province kutu baza bien ba omela ba maya ba okitoka ba maya bien biso ato nyokoma do eza bien te so ba ça ne nécessaire ba ça biso ta ba maya eza bien
ozangi mbongo to amaite ya lelo bano futa par mois o eza soza na mbongo to ozwa amaite bosiko to suka wapi bakonzi ya ville province ya Kinshasa po na kotanga ya régie des hôtes po ata totangi bango basalaka rien toyebani papa gouverneur ya ville Gentini Ngobila Kinshasa eza na ba problème ebele ezaka kamatiti na bafulu te na kaluka awa na commune ya Ngaliema basengi mai ezonga kobima na barubini boite ozali kobela maladi esilaka te solution ezwamaka te kima mbangwe pa docteur Fikonzolo. Enfin solution emonani mpo na baproblème ebele oyo etungisaka basanté na biso mutu bana Congo Kinshasa pe Afrique mobimba bazalaki kozela yeyo papa solution docteur Fikonzondo le phytothérapeute mwana mboka amemeli bino médecine naturelle à travers centre tradi moderne Fikonzondo yokaye tozokozwa en charge bandeko nyonso mwasi comme mobali oyo azali na complication ya mabota baka nyonso ya stérilité ezala masculine ezala féminine baproduit na biso ezali tout à fait naturel bakisi ezali dans 2 semaines okozwa solution ya mabota papa oza na problème ya prostate kosuba ozosuba na pasi batie yo sonde muke kokosuba oko kokanga masuba te toza na bosenga na yo bantibiotique eza naturel Fikonzondo azali munganga ya formation oyo ayekoli classe na université pe ayekoli malamu médecine naturelle pe ba recherche ya makasi tozoko soigner bandeko oyo baza na problème ya diabète tozoko soigner bandeko nyonso baza na maladie ya misu oyo tozobenga cataracte ndeko ozoko suko tanga te kotambola nzela misu flou télévision ozotala lisusu te yaka epa na biso awa solution ezali tokopesa bakisi esokolo misu opération te oza na problème ya carie denteur maladie ya minu ekatana et puis provoquer mauvaise haleine monoko kolumba solo et pas na biso ezali des solutions soko ye awa papa ozana hernie interne comme externe ozana appendicite ozali na kyste ozali na myome maman ozana vibron yaka awa okoleka na opération te bakisi za naturel epesa yo solution maladie wana ekolungwa maladie ya rhumatisme tozo soigner bandeko nyonso pasi ya mokongo hémorroïde interne comme externe kota la durée na yango te yaka epa na biso solution ezali ba papa problème nyonso ya sexualité ozana problème ya faiblesse sexuelle impuissance sexuelle éjaculation précoce epa na biso awa eza réparation oyo bazoko nyokwama na maladie ya sinusite ndeko nanga yaka epa na biso solution gastrite estomac tension emataka yo yaka epa na biso solution ozana problème ya AVC yaka epa na biso ezesika oyo tozopesa nde solution ndeko mobali ndeko mwasi papa mama okobuka na te nzela ya solution ya baproblème de santé oyo etungisaka biso emonani ezala mpo na bino bato bozalaka na problème ya loposo nduta mapalata esala yo lokola carte géographique maladi ya guitare veut dire bikwanza le kwanzeron benga na banimero ezali affiché to mpe kima mbangu na centre tradi moderne Fikonzondo bakotraite yo na baproduit oyo esalami à base ya baplante naturelle mpe okozwa solution médecine naturelle centre tradi moderne docteur Fikonzondo une seule adresse avenue Kinzonzi numéro 30 na quartier 5 na commune ya Djili référence à Repemi oza mobimba oyo wapi docteur Fikonzondo papa solution batika yo po soki yo te mususu azali te yo oui Bonne manifestation des rêves Boki Mambangu na salle des fêtes bon rêve na commune ya Lingwala. Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo yaboye nanu ezala te poto ekiti na Kinshasa groupe gérant de l'éternel bamemeli bino salle des fêtes bon rêve bijou ya kitoko boye cadre idéal po na ba manifestation na bino nyonso avec l'équipement de dernière génération, service à qualité assurée, peu personnel qualifié pour na ko servir bino. Ezala pour na ba fête ya mariage, anniversaire, ba conférence,
manifestation politique, séminaire Kutu Jemuke, sonorisation et Kuba. Bokanisi esili te et bongo soki otali ba chambre de luxe pardon Yako Samba ezate. Na salle de fête bon rêve et électricité eza assurée 24 heures sur 24 avec parking moko sécurisé. Pour la réservation, topé plus de précision, bokoki ko benga na ba numéro ezali affiché. Au Tuninga adresse, salle de fête Bon Rêve et Zoami na numéro 171, y avenue Kabalo na croisement Willery, topé ceux qui ont commis déjà na rond-point Willery au Zamobimba. Salle de fête Bon Rêve, Mbatambuta, Yamukolo ou Leki Bango. Qui du mieux? Epe Sazoua Teo, Ekeyo. Bana Kinshasa bako sabino te bo batela eloko oyo. Sekele ya molato e pa ba mama ese bana ba boutique RH top model. Kinshasa ba mama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boya bisabango ke banvoiti te. Désormais pour na kolata malamu ba boutique RH top model etiki ba porte na yango polele pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité. Bobanga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli po na ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, bokokuta yango na ba boutique RH top model. Bona moto aloko tindai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH top model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Chante avec moi, on y va. Jésus, Zambalo la salisinga. Katia pasi asalisi mituna nanga ezwi piano. Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH top model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe. Référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH top model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH top model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Yo! Charge à couloir Kimbuta, cité d'ambiance ya Tchangu, aéroport bar. Eyindi na Kinshasa, eyinda kamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta,
cadre idéal pour na divertissement na bino pe pour na détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. O mela mwa kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Po soki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Na cadre article 15, débrouillez-vous pour vivre. Tokutana kina mwana mobali moko na rivière Njili na ngambu ya Kisenso atekaka potopoto ya zelo ko kamwa reportage. Aboya koyiba aboya sopeka aboya bisimba simba mwana mobali oyo bozali komona abimisaka na ye zelo awe ezali nde musala na ye na rivière Njili na ngambu ya commune ya Kisenso. Zelo ya potopoto oyo akendaka koteka yango na bandaku oyo ezali en construction soit mapangu oyo ezalaka na mabulu yango balokotaka babwaki na kati po soki balobi basomba camion ya mabele to ya mabanga elekaka motuya. Grâce ya musala na ye oyo ya koteka potopoto nde akoma ko survivre pe azwaka soin ya mwasi na ye yoka lisolo. Te nana mwasi na mwana te nana mwasi ka pamba mwana nana boti te bisonde tozo chunga na potopoto oyo po batu batonga bandako pembeni oyo bazaka na besoin nango totekela bango na pousse moko 1000 francs bola moko soki ba masa tongi esengi potopoto oyo fekene na ndako wana bosuki alobi zelo consommer makasi yamoni esenga potopoto oyo bato bapusu bayaka awa bayaka ozwaka yango yamoni biso pele moko tosala yango kapona odebouye tobwaka yango wana ne tobwaka yango boye moyelala eza depo baza na besoin na makasi yamoni bayaka kozwaka yango mbongo nazwaka awa ezaka mbongo ya mwa kodebouye mwa ko esengi elamba esengi lipapa esengi kolia yango todebouya awa soki toluki te akendaki koyiba malamu na ya na nga awa naye kobuka pokwa na mati na zwi ya ngai. Pona ba jeune oyo bakanga maboko veut dire basala kiloko te goyi batu na botawu yoka tolia pete. Na pesa ba conseil po bango soki bayoki te bayomona ya bandeko bakesa bilanga. Tango moni ya ngana ndima kobuka potopoto awa pona za gister mitana za gister se kuna tana okene na nga susu te na fandi na bona miso tana moni mwana fanda na ndako eza te seke na mabuka na potopoto na nga na pokwa na matana ma ndamba mbongo na nga na poche na lia bango balingi kosala mabe soki bayoki te bilanga ya ngwana po neti ngai nayoki soni te nayoki mwasi soni te nayoki mutu soni te tozobuka awa fox na yo soki 100 pouces okomona pe mutu akosoma 100 wana bozwi pe mbongo na bino ayo bozwi ayo histoire esili. Oui, musala ya zoba ezalaka te koloba mingi mbanga pasi courage papa kende toujours liboso nzambe akosunga. Kejo.
kozala somo dimanche oyo concert Happy Birthday avec acoustique 10 à match Hipman ya ba villageois. Horizon, oh elle vient bien. Zahambe, poussa, elle doit la maille comme un bébé. Pendant ce mois, ils nous ont retrouvé bonheur de à l'occasion de l'anniversaire naye acoustique des match El Bledia Ibman ya ba villageois nyonso abengisi bino papa maman ozalaka na Kinshasa Congo Brazzaville pe les environs boye imalamu mokolo ya dimanche oyo dimanche 28 novembre boya ebele ko célébrer elongo na artiste na bino mbotama na ye avec un pacte pe idéologie n'espace Freebox na commune ya Gombe à partir ya 16h30 et kozala somo Babakizaka mami balinga na koka te Josué Fala automatique Mobali ya boye na koze wabie Joya boye na koze wabio Odire basoko na ye makolo na champagne edwish Odire bapakola ye o mafuta na baange Tala bolingo ezalaka na loketo to na motema toloba beverite bapesa mbanda na loketo yo motema bo bazoke kondima Tika kolakisaka na mibali nokoka te Moïse de la presse Yoka, allez Sibaye Kamaye Et Tombola Allez allumer le feu, appelle-moi la porte de tous les païens Porte de païens Événement à ne pas manquer, concert Happy Birthday, droit d'entrée et Bongisami Bongo na $10 ya pamba, plus première consommation yonfele, oyo ezali cadeau signé El Bledia acoustique 10 à match. Un seul rendez-vous tokutana biso nyonso na concert Happy Birthday dimanche 28 novembre oyo n'espace Freebox oyo ezwami na commune ya Gombe soko kako komi na rond-point Forestcom oza mobimba. Keyo deuxième jour à la ligne à boîte. Magnifique. Troisième jour est commis compliqué. Kalonda. Et commis à bas Bajoueur ya Dari Club Motema Pembe bazali déterminé ya kosala bon résultat kuna na Niger esika wapi bakuta na US gendarmerie ya Niger na cadre ya 16e de finale biso ya coupe ya CAF. Ah, donc vous mettez dans la température, ouais. Ouais, tu me sens kitoko. Donc si vous êtes après. Ouais. Bah qui ne va pas rêver pendant que boulot et le kitoko. Qui ça c'est rêver victoire, hein. Ouais, ça calme. Si on gagne na ba. Eh, bon tu la on pendant concentration pour voir que après barrage en bas mon phase de coupe. Boni Kati. Calme. Comment? Ndeni. Moi, je sais qu'il y a pas que moi j'ai déjà dans toi. Moi, mais on s'adapte. Mais Simba. Concentration belé. Ah, moi en haut, c'est côté déjà. Bondimi en haut. En français. Ok. Qui t'ouvre, hein? Si vous avez un salaire, vous avez un salaire. Donc, vous avez prêt que vous avez un matin. Vous avez pas un peu de bengani na kin ba sepeli. Ouais, tu as déjà prêt. Tu as vraiment prêt. Tu as prêt pour la dimanche. D'accord. Tikale misabino que pour na voyager na ba condition ya kitoko eza possible pe pour na facilitation ya visa grâce à Saint-Patrick Ponce Agency ezali agence de voyage international ezali na Montréal na New Zealand na Autriche pe awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo deux fois té masolo ebeta mara rapide avec impact pe idéologie. Vous comprenez que tokomi na suka ya présentation ya magazine na bino merci.
Pour la confiance en fidélité, rendez-vous à chaque week-end, jamais rata na New Standing Club 315 Avenue Syndicat na commune ya Gombokuta Levier Richard Bamba et puis le big manager Oscar de la Renta. Merci na Jérémy Mozaleki na sima caméra. Bama tabaki tawa balkolomabele na préférable. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.